tous bienvenus dans cette émission. Nous sommes en direct de Mbuji-Mayi après avoir fait le Grand Katanga, le Équateur et presque toute la province parce que la campagne électorale touche déjà à sa fin. C'est pourquoi nous recevons monsieur le boss ou le patron de Mpifo. Il s'appelle monsieur Sylvain. Neko Sylvain Mbotenayo. Mbote Neko François Lélé, Mbote na bato bakota na biso na bamédia tomoni yo lelo na ville ya Mbuji-Mayi na capitale ya province orientale oye fraîchement outi ba province mususu toujours pour accompagner chef de l'État. Impression nini oza nango lelo ndenge osillonné na ville ya Mbuji-Mayi lelo kwa liboso oyo na kopesa bakongomani ezali pamba te namoni molingo congolais a manifesté par chef de l'État ntango seni a lancé esala bobeti tangwa mpelo tobeli campagne kotali fasa ntango yango ebandi namoni ete bakongomani maso bayaki na mposa ya koyeba nimero bakopona ekola nimero combien bakongolais de père et de mère constant asali partout mokonzi yango bakolekana soki mokonzi akei baleza kote nyonso tokosalaka na nsima yali toujours baréaction ya malamu bakobwaka babokeli ya mbe na mokonzi ya mboka bakokumisa ye bakosepana oyo ye asali oyo aza yango mpona mboka surtout na communication na ye envers sa population ezali mpenza likambo ya malamu oyo ngai kino sasa ye mpe ya komotive ngai ete esika biso mokonzi azali nakende pamba te bolingo aza yango mpona Congo eleki ndelo kasi utamboli na ba province nyonso na ngai pe bien évidemment nazalaki wana. Pourquoi candidat numéro 20 ozomona aza na succès bato baza kolanda ye etuluku bato baza na nsima na ye kasi eloko nini yango concrètement oyo asaleli bacongolais mpo amérite popularité oyo toza kokonstate biso nyonso? na wana na korépondre mbala moko na ndeko mokwege oyo ayaka Congo na 28 ans parce qu'il y a Zalaka te ye moko alobaki na ye Congo nazalaki na 28 ans awutaki na Uganda nationalité koselanga bato ba nationalité moto soki azali kaka contre mokonzi ya mboka obambie nationalité. Pourquoi ça? Preuve à l'appui ndeko na kokoma lelo oyo pourquoi population akosepela na mokonzi ya mboka ya liboso parce que ali congolais de père et de mère. D'abord omoni Mobutu na époque na ye boni omonaka bamama na biso bali basi bakobata maputa ndenge moko bazobina mokolo na mokolo eyalaki mpona nini? Eyalaki c'est parce que Mobutu alaki congolais système oyo ye instauraki nde yango yambaki mpe adhésion ya population de la même manière na Félix Tshisekedi Tshilombo. Oh non bozali biso président ya diaspora awuti na poto ya diaspora tala eloko ya liboso oyo tolobi allemand d'Afrique esekomaki na Congo ya soyo la gratuité enseigne osomona mboko bana batanga ofele même na tango ya Belge même na tango ya Kasavu bana batanga ofele na mboko Congo osomoni mwasi abotanga pamba pe bapesa mwana basoin ya yambo ya liboso oyo ba nouveau né na pamba na ofele hôpital lokwa médecin de nuit l'hôpital biso basa tobanga bana kata exact tobanga hôpital parce que tozona aux hôpital basa hôpital ba cause mais comme vous avez mwasi na yo mwasi na ngako bota pona ofele bapesi pe mwana mino po tobengi kisi ya yango pa zupe kisi pe abiki na yango likambo ye wana namoni ndeko moko alobi oyo te bato bakosepana fachi parce que ali président oyo azali en fonction parce que aza na mbongo ebele azwi mbongo te natuni bato na campagne ya 2018 avec quel mangi Tshisekedi face ya bacoalition ya bakatumbi falo le consort abataki bango na campagne elekaki ntango wana nanu Tshisekedi ayaki na mpepo ya ye moko te ayaki nano mpenza na mituka te eloko moko te. Mais par quelle magie a combattu le président de la République? C'est parce que la population est là qui a tient dans moto ya mboka dirigeant ou a d'abord na souci na ye en premier lieu ou a côté au centre ya ba besoin nyonso ya mokili nde Tshisekedi ou ça qui sont na katanga lelo bokotaka bato ba interview bande ko ya elengesa balobi ete depuis ba kotonga depuis na 1960 na tango ya indépendance nano ba mona lotiliki te epela na balabala mpe ba mona makadam te soki moto bazwa ta tukutuka famba semena yake no bimba kuna kota babangi yipi kota mokoto kuna pa kolomata na moto mais lelo yo kuna stu mapango ezwi valeur
pont ya Lubudi nga naza mona ya Mombele po uta po Mombele obi ma deuxième pont tout un problème pont wana bato bazokwea bato bakozoka mais lelo komi na uti deuxième pont ya Afrique et que on tina nzela elengesa mais ndeko Katumbi pe nazokoma ndeko Katumbi aza koloba ke bilan ya Fachi nani azoloba ndeko Katumbi Moïse Katumbi ndeko no Moïse Katumbi parce qu'il n'est pas congolais, il ne faut pas tout ça comme des sentiments. Là, parce que quand Katumbi se côté, ils ont quoi loge. Obi Maliwana sort dans le Yébani. Parce que ça ça so côté parce que on a question tant d'émissions dans presque chaque jour. Le côté na TikTok, il faut faire des TikTok, le côté na YouTube, comme on a yango na lobaka yango clair. Congolais ça monta sentiment mingi. Alingi moi mbongo. Étranger na mboka na yo. Alors ça la mbongo na kati ya mboka na yo mbongo wanda sombi akomi ko manipule na kati ya mbongo na yo Moïse Katumbi na monya avion Moïse Katumbi na matina européen anji na CAA na moni avion Moïse Katumbi fani na kati ya piste ya avion na tango Kabila mokonzi ya mboka Katumbi ko sa nani ya propagande na ye na mpepo wane fani sika ko affaire ya Kabila ko kita ndeko tous na kati ya mboko yo démocratie lelo ya respecté à 100%. Lelo liberté à presse au lobe za ki pour faire lelo oyo boto surtout a comme ko téléphone na ye a filmer pe a diffuser makambo lo yipe ndenga lipe ba inquiéter moto wana si na liberté à presse zoloba ndeko Moïse Katumbi azayo ko kangama tani buja liberté yo kana osingi sikoyo longa likamba liberté à presse na dossier Boujakira ceux qui ozokenda na prison ya makala te landa au moins chaîne ya consort ya na biso ya chaîne ya justice ya télévision on landa procédure ndenge nini instruction ya dossier ya Boujakira ezokende Boujakira bakotaki makambo ebele ba service ya bamboka ebele bakopesaka basango ya mboka partout nakoloba naza liboso ya média nakoloba te likambo na komaîtriser Boujakira atikaki kozalaka mopanzi yango akomaki odele ya kozala journaliste akomi kosala makambo mosusu mokolo moko to bakanga ndeko na ngai Diego Kayiba na pesi mbote depuis Kinshasa nakutani na moko ba avocat ya ndeko Boujakira na TG ya Gombe na pesi mbote to poser ka ndeko biso bakangaki akomi ko inventer biso Sani Boujakira devant ba confort bazaki wana ebele aye ko mentionner ndeko na bino wana tiki ko façon mapango na Gombe na balingwa na ba centre ville kana mosalo o ngana ko sala bo yebisa ngai to somi le pango na Gombe to zimi solo wana kamera nda futa ke poza moto ya côté puna moto côté est to boni Boujakira akomaki au-delà ya kozala mopandisa nde sort na ye yango wana bakanga Peter Tianiao oso mona Union européenne to pe maison civile ya États-Unis to ya France et ça déclaration et c'est ba libérer Peter Tiani mais pourquoi c'est bon comme ça ka yango pona Boujakira c'est pour vous dire que non Boujakira akomaki au-delà alekei service elekani mutu bakwe bate makambo esalami ndenge nini bato wana bakoma il y a un système de l'eau na informer sur yebi yango na ko sabona journaliste mutu kana ngeza na ndako moi c'est ngato mwana ngamo ka bibi na mutu kana ngai pa na dia nesika moi c'est ngai connecté kuna mutu ka fina pas songolo afini na téléphone ngawa na ko mona bisika biso ba okende kokota ndi biloko Boujakira nde ko makambo za ko lever ebi aux émissions spécifiques un peu pour nous expliquer non noir sur blanc dossier Boujakira les awat pourquoi Boujakira a jamais collé la Congo na mayele et ça un document un beaucoup de documents tellement secret et c'est réalité et bimate pour peut s'amuser pas ya bangona yebi sanga supposant de sikoto na bituma biso na Rwanda to somi na bituka na biso quoi mamuso ata satan de wuti mosusu quoi reçu ayé pour bien formation to bomba yango muta bimisa information wana te il ko ali assoiffé information pour y le bagate information certifiée c'est Boujakira il toujours il faut abimisa te le ko ali secret bimate et là qu'on y ça Boujakira comme au-delà ya kobanga a dépassé kobanga comme au-delà likolo ya kobanga kasi ndeko Sylvain tozongela tomoni mindele awa mindele tela nam tozonga makambo kampa omoni mindele poni ya basali ba déclaration pour la makambo ya Boujakira tozo émission mkongusu tosola makambo ya Boujakira tozongela makambo eza etali campagne électorale mwana mboka Félix Tshisekedi azoloba candidat oyo
étranger baza ko soutenir bango. Par contre, nazali na vidéo bino batu bozali ko soutenir. Nazali na vidéo c'est que di bozolo bandeke ba candidat wana baza étranger. Est-ce que wana za ko kabola mboka te moi? Tel que tu me vois ici, je suis tellement très à l'aise pour défendre les candidats dans le numéro 20, tu sais que tu l'as. Na mo pandisa mo sotani ba boyi ile ya voter nga bolinga na voter. Na ko voter mo to na kitonga na ngai ça m'a pinga te. Donc na ko ba clair noir sur blanc. Quand on a lingi pour ton moment école Congo démocratique, ça fait ce que tu veux. Bon, moi, on a vu Moïse Katumbi a dédicacé Soutani Makenga. Qui est Soutani Makenga? Parce que numéro 1, mouvement 23 mars, autre bengi M23 en sigle. Comment est-ce qu'a vu un candidat président Songolo, Oyo Ali Congolais, à quel moment Makenga n'a vu, a combien de mots pourquoi? Il y a des photos, il y a aussi des vidéos. Moïse Katumbi, c'est clair, c'est connu de tous. Même pas d'ami qui va dire que non, Moïse Katumbi est un candidat étranger. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Il a évité que Moïse Katumbi n'est pas qu'il y a Moïse le père. A funda RDC, ça s'appelle Zambie. Et RDC est Kangi et Biloko Naye. En tant que citoyen zambien, Zambie est Senga RDC, fout à Biloko à Moïse Katumbi. Bah, faites rien. Il faut le niveau de la personne qui va faire diffuser. Son frère, son demi-frère, nos frères n'ont écouté. Moi, toi, mon maman n'a pas parce que maman Moïse Katumbi est bonne. Il y a maman à KTB Kato. Les papas me connaissent, c'est que papa peine à Boutou. Accueilli par les questions de votre maman. Papa, on a un Congolais à tant ici comme mon côté. Papa Katumbi, il n'est pas Congolais. C'est quoi le Moïse Katumbi? Et pas de droit. Na limite so nza moto ali boso parce que tous na tango ya campagne. Bon, campagne tant que on campagne bakangi bakachote. Ba avocat auto bengi bakorba ko sambisa bango sambisa bato. Na on va les camarades na posa ko lobate tout parce que candidat ba katoto. Père son âme papa Masika Diombo. Baza Bokota na Yambi na ngambo na bilo kama bika na Moïse Katumbi. Bokota na Yambi TV. Parce qu'il n'est pas congolais, ils ont dérangé ma terre, ils sont congolais. On a posé un côté. Pourquoi tu as ambitieux pour que la révélation il y a Max Kadiombo avant que va assassiner. KTB Kato de son frère. Oh, monsieur Sonani, a bali président na Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo. Sans ça besoin de faire une personne parce que nous avec un preuve la première à ramasser. Oh, il y a un na mino ko ya bande ko na yemo ko nde ba ko pesi biso yango. Soki on de ko na bitika peut-être na lenga zawana akana pota na lokolo te biso musuto parce que yo change wata ka pantalon hein. Soki de ko no moko a dévoiler yango, c'est que il y a un malaise, pesa ndenge ka oyi oyo ya lobi wana. C'est pour vous dire quoi, na moment campagne oyo candidat ali moko ya numéro 20. Condemn ya mwana mboka. Na moni Moïse Katumbi lobi, balobaki na nga na kota capitale de na kota capitale yango na nko. Il y a qui te mène à pouvoir. Biso autolobi boy. Totiki ya sa la campagne. Siko il y a le basa congolais. Totiki ya sa la campagne. A retour dans Mwanga Chuchu. Rwanda est conseillé en dernier bac pas. Mwanga Chuchu a sa la prison à Rwanda pourquoi? Est-ce que c'est un citoyen rwandais ou c'est un congolais? Point d'interrogation. C'est aussi la même chose que les candidats Moïse Katumbi dans cette amponio. Tango élection est aussi là. En 2024, Moïse Katumbi ressemble à tant que citoyen congolais pas en tant que citoyen congolais. Oyo a yibi na kati ya mboka a détruire, a intoxiquer, a assassiner, a sali makamba busoba oyo longo baniti. Tango Moïse Katumbi a kosenga va vidéo. Deko nanga lichoni sukrani na pesi ombote mo konza ba drone. Bon mona ki drone ke filmer na Sainte-Thérèse. Ba tu ba zwimbo na sema kozo mo ba lobi nini. Fachi numéro 1 numéro 2 numéro 20 fachi beto bisoka fachi beto. Moïse Katumbi bazongeli makambo asala kati ya CNCC. Ndenge nya lobaka a Roger Katanga le roi gérera son propre entreprise. Entreprise na mo ba gérera ngo ndenge ni. Na eloko ya mboka mobimba. Fifi masuka na machine na sali na au moins 2 ou 3 ans et demi o atika le gouverneur ayi intérimaire après ça biso aéroport oyo correspond à standard international de l'aéroport de Kenya de Dubaï. Merci. Toujours escalator, toujours comme oh jamais tu comment na kati ya ngoko côté. Même aéroport ya njili côté mais aéroport au final mboka Sylvain. Gardez Maloba, to sala. Mais ya ko bezali ben na ko panda teke. Pour oloba makambo so moi liloba suka na quelques secondes. Liloba suka ezali ba congolais. Boyo ka matata ponyo te. Boyo ka Frank Diongo te. Boyo ka Nzulu te. Boyo ka pe konsa mutamba te, boyo ka bango kutu boyo ka mukwege te.
boyoka faulu te mozitu pe te boyoka oyo balobi na bino Félix Tshisekedi Tshilombo eloko moko oyo esengeli na epengli awa bandeko bokende kovote mokolo le 20 décembre bokuta kuna bakomi faci te bakomi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20 nde bato bokovote mpo bokoma kuna bite na omona sa bakomi faci te bayokopone pa ya étranger pa ya zigi te bopona moto bakomi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20 soki boponi ye eza lokola boponi susu ntombwama ekota na kati ya ekoko ngo bokatiki lobi yaki gato enseignement lobi yaki gato maternité lobi pe koma gato ntina kati ya université bana batankasi mpe kuluna esila na kati ya mboka bomoni ndenge nini oyo atransforme bakuluna en bâtisseur bakomi lelo bachef ya famille bakotonga bandako bababi te lobe bongo na bongo moto ya ndenge wana. Je rappelle que Ndeko Sylvie azali DG ya Pifo Télévision chaîne YouTube oyo ezali mpe na service ya mboka mpe na service ya campagne ya chef d'État oyo depuis efongwama elobelaka mokonzi ya mboka. Merci mingi Ndeko Sylvie.